J'ai suivi une vidéo. Un musicien congolais, il a tant blasphémé Dieu dans ce pays. On dit bandeko na biso mingi bazalaka ba héritier bazalaka na mwa ba zèle wana zèle ya héritier. Ye moko papa na ye atika église na kombo muso a chanter kombo. Pardon, nie de sikatenda aye a chenzo kombo na ye die de nema. Et il va souffrir avant de mourir, au moins qu'il se répand. Donc maloba nyonso wana lobi, koloka nyonso wana lobi et kozwa profiter nil et sans effet pe sosongela ye moko. Si vous écoutez ces propos, vous sentez qu'il y a l'incarnation de Satan qui parle en lui. Oh. Faut le cas à dénoncer à Senga Bolimbis. Asenga Kofi Bolimbis, pe biso ba africain nyonso, pe biso ba ngunza nyonso Bolimbis. Donc bino ba ngunza bozana sima na ye. Tozana sima ya Kofi. Bozo sala pe ba Kofi retour à l'esprit. Retour à l'esprit. Pe Kofi to cheye déjà na se yankaku. Ze yankaku. Nzambe oyo bino boyebi wana ya ba ngunza. Bozosala na ba ngunza tuté. Bokei pena bosali prière pour que mamba estisi na mbala moko. Guerre est biso tozui ba message ya bakoko. Oyo bakoko ba pesi biso eloko liboso ezali beta pe masolo trop mama kodia ezalani. Kodia na ba forme nango physique eza ebele. Kodia ko sala bankos, kodia musu ezali chapeau, kodia musu ezali nzungu, kodia musu me bakoko na biso basalira ki nkuto azowa kakondo ngale kwako. Nkuto azowa kaskondo ngale kwako to saki ya mutaliboma esanga ka eloko te. Okomona papa moko azaka na njili ateka kaka tumba kwa zolo mais aza na 7 parcelles atinda bana nyonso na poto na mboka tumba. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'était bien oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Des informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité actualité. Nous avons tous suivi un pasteur, il y a Mboka Nabiso, en pleine prédication, en train de, je peux dire, maudire un artiste musicien à Mounene et Mboka Nabiso, selon le pasteur. L'artiste a attaqué Marambetali Bonzambe Mingi, a attaqué Bible Mingi, et Saint-Esprit a ébissé que Calamité, artiste a Mounene a Chatima. J'ai reçu l'appel d'un Mounza, lui c'est Mounza. Munkulu, Diake c'est Munkulu, Munkulu te mais Munkulu. Donc il y a ça Mutaba Congo, Ngunza, Diake c'est Munkulu. Tu as bien émission oyo. Tu remets peu au solana yé phénomène on a eu Ngunza, tu Ngunza zanani. Et puis il a un message adressé par rapport il y a dire au prophète pasteur Tobé Ngaye adressé à Makambo à lobby sur l'artiste musicien, il y a un message à l'INAPESA. Et puis on va parler de beaucoup d'actualités concernant la spiritualité, problème que nous avons à Est, tout le monde a dit concert Betamaki Lobby, et puis Bazala Banane en fait. Donc c'est une émission qui certainement va vous pleurer par rapport à contenu et Robi Malelo. C'est pourquoi on a souhaité Bino bienvenue dans l'émission Nabiso spéciale Rendez-vous valable, tout Yambeli Bino, Monza, Diakese, Munkulu. Sans plus tarder, toujours invité Nabiso. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci Papa Vincent. Nazane Sengomingi, Kozala Susu, Liboso Nabiso, Liboso ya chaîne Nabiso. La voix du peuple. La voix du peuple. To zelaki to tozwaki badacha koleka tolekaki te be komba nzambe pe bakoko Nabiso ba sangisi biso lelo. En tout cas, naza vraiment la bienvenue ndenge yo moko souhaitenga. Nazane Sengomingi pe na occasion na pesi mbote ou bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a air bandeko bazota la biso dans le monde entier. Bozala wana, je sais que oyeko bimana biso et que bozala édifier. Donc tolinga ete munoko ezala kaka ya biso kasi maloba ezala sagesse oyeko uta panzambe po eko kako édifier bandeko noso bazota la biso. Question les bosso ina tu na ngunza zanani. Ngunza yope ozali ngunza. Et ngelo ba d'abord nini ngunza état d'esprit de nous les Africains, les Centrafricains. État d'esprit à révolte. Oyo ba papa Simon Kimbango bayaki nango pona ko révolter contre Mondele. Lokola balobaka Rastaman. Rastaman ezaka kate mutachi suki ya ba Rasta to azomela bangi. Mais Rastaman ezali état d'esprit bandeko na biso ya ba Jamaïque bani bazalaki nango devant un cause. To soto lobi ba Zulu ezaka kate ki Zulu ezalaka kate na et là teli mais que Zulu zape na kobina tout un culture ou des tas d'esprit ba Zulu oyo bakendaki na tango Soweto pona koluka kozwa indépendance Afrique du Sud. Lokola pe biso ba ngunza moindo nyonso azali ngunza.
yo pe ozali na kingunza na kati na yo ngai pe nazali ngunza mais na kati ya kingunza eyaka na likabo likabo ikozala guérison likabo ya kingunza ikozala mbikudulu muna kikongo ba ofo bankulu mbikudulu donc mbikudulu obikola to ko prophétiser lokola ba chrétien balobaka mingi ba chrétien basala erreur biso totangi ba science ebele babi Saint-Esprit donc Saint-Esprit déjà maître Jésus atika ki yango déjà bakobele la kasusu Saint-Esprit pour Saint-Esprit déjà est là mais ça doit manifester et manifester kana mutu na tango elingi omuli mutu akomi ko tutuka akomi ko parler en langue yango na manifestation de Saint-Esprit. Très bien. Donc lokola pe biso mutu nuindo nyonso azali ngunza mais état d'esprit wana ekotaka mutu na tango oyo Nzambe apesaka ye na tango oyo Nzambe asali appel mais sinon moyindo nyonso azali ngunza ngunza azali kaka te mutu azana suki bele aza salite ba mususu bakansaka lati ba robe mingi tozomona pe akena mettre taille baka mono mesure che quoi che loko là ce n'est pas kingunza c'est juste pour exciter nos frères et sœurs parce que faut bankulu bao mambo bakimpeve mambo bamvoto loko menina mambo bakimpeve monantu menina c'est-à-dire makambo molimo ezala kana latelite donc ngapona bonde la awe goluka tena lata na bilamba wana mais bilamba oya kingunza nazana yango nzete otobenga kankao kya lolendo nazana yango me na lata kango kaka ba emission ikoya ba komona place to lata kango kaka nazikwa tona dibundu place na saela ka musala na nga place na lata kango yo papa Vincent otangi ba classe ya minene ozana ba collègue ba komi ba avocat ba docteur mais na bité soki tango bimaka camarade no ya avocat ayaka na torche na ye alata ka torche na ye na tribunal mais soki bobimi na ye alata ka torche te soko moni mwana lati torche na quartier iba ki azana G1 na ICC donc azana nous stimuler mingi pe osomona mutu aye na télévision lokola bobengi singa boye aye na biloko kingunza wana pour venir exciter zokande eloko akolata yango te mais oyo ko bimakati ya mutu to enseignement to pesaka yango eleki bilamba wana donc bref ngunza azali yo azali ngunza bandeko ba cameraman baza ba ngunza moyindo nyonso azali ngunza mais kasi manifestation ya kingunza eyaka tango Nzambe alingaka donc bato bakokama lobi yo pe okomi ko bikola bato okomi ko sunga bato Nzambe akomi olakisa matiti ona matiti soko sangisi mutu abota kata ko bota donc ezali tango Nzambe apesaka mais sinon biso nyonso bayindo tozali kaka ngunza mais kasi kingunza ezaka katene to mona bandeko balati bilamba tete wana ezaki kingunza te kingunza ezalaka na kati ya esprit ya mutu yango wana ngunza voilà siko mais ngunza ngo ngelo bani ngunza signification ne balobaka dans zola bolingo bolingo ngunza zola nge tout ça ngunza donc mutu oyo akokonza mokili nza ezali mokili donc batu bazosa la révolte pona mokili na bango nza okay. Nza yai donc nza ezali mokili donc bangunza wana bazalaki ensemble lokola to baka papa Simon Kimbangu atikaki église te mais papa Simon Kimbangu atikaki kintwadi ki ya bangunza c'est-à-dire ensemble de bangunza yango papa Simon Kimbangu atikaki donc bangunza batu oyo babandaki ko bunda pona nza na bango nza ezali mokili to pays na bango pona kozwa indépendance to liberté yango na ngelo baka ngunza mais na kati ya bangunza tosala bambikudulu mbikudi ye wana prophète donc sona bani mbikudi na kotala ndeko boye molimo soki sepeli na msala mbikudulu na kosala mbikudulu na bandi ko yebisa ye makambo oyo azana yango to basusi na ye wana siko eza ba branche ya kingunza ba manifestation ya kingunza okay. To mutu na lali boye mutu aso na impuissance sexuelle nde to salaka to ndeko oyo abotaka te ba maladi kaka oyo spirituel mingi na sokango na molimo donc ngana zali médecin traditionnel te ke nazana cabinet lokola ndeko na biso dinema pasito pesimbote mais biso tozali na molimo donc ntete to faut ça la consultation spirituelle to ça la non consultation spirituelle bongo to kosunga moto na nzete na mai na mafuta yango wana yoza tozo lo roi ne babenga banganga nazali nganga siku ya malamu parce que nganga batu musu bakansaka monganga oki place moko bakesenga makila non beto toti sadila mona kimenga ko e beto toti sadila mona kisi kya mindeleko ya utete dia ndefi van toto mbangi musulo mbangi beto toti sadila mona mungu enti emaza bankulu zetu basadila e beto pebana ya utete sadila biso siko to salila ka makila te biso salila ka nzete mafuta mai mungwa oyo bakoko basayela ki yango komona prophète ndeko na ngai pe ba Congo Paul Dominique yepe asalela kaka nzete mai mafuta mungwa mais ye azwili kabo pa Nzambe abakisi pétrole
mais nga kino lelo nazaka na rythme o bakoko batikaki comme bakoko bayibisinga te na bakisa mazut na ko bakisa ngote batu bakokufa mais ye pasalila kaka nzete donc asalila nzete citron asalila ka mai asalila ka mungwa asalila ka mafuta huile d'olive asalila ka pe abakisi o eza spécialité na ye oyo nzambe ndenge abengelaki appel na ye abakisi pétrole so nzambe ni mino bosala nzambe ampungutu lendo yoyo ya vanga zulu ese donc nzambe mokili o asalaki likolo na se oyo koko ya na yo asambelaki ava bayela ye bible na fimbu ye wana nzambe biso tosambelaka mais à travers mvulu suki eto tata Simon Kimbangu bon yesu nzambe wa papa yesu ya nzambe ya papa ya yesu Kristo wa mu konzipo bikisa biso Yesu azali maître tokoya kofinga awate mais ye moko na kati ya bible otanga kalobaki ayaki pona ba brebis perdu d'Israël mais Yesu azali grand maître oyo pe koki pe kobele na no soki olingi mais mvuluzi na yo to likonzi na yo ezali Fumu Kimbangu mais maître comment mi wapi ke Fumu Kimbangu ndazali konzi na biso biso bakoko na biso ba makaba ba livre ezali ya Fumu Kimbangu eza kutute komamaki mais ezalaki ya bouche à bouche to yebi bato bazalaki ba monaki Fumu Kimbangu ba bimela bango to balobelaka bango yo petit oza wana ba question no tuna to ndeko azaka na ba question na tuna kawana eza facile pour Fumu Kimbangu abibela yo biso ezalaka te faut tanga na bible moko selon mais biso to ba papa Frank yo papa Vincent yo ondimi Fumu Kimbangu te ona ndimaka te ça va pour mes até to sambe o permettre nga to sambeli o komona siko Fumu Kimbangu ayeli yo biso ke ngai mvuluzi na yo o lieu ke na livre o tala selon Jean to selon Marc muntongo yembo kwa ya biso Vincent nga papa na yo o robinsa Simon Kimbangu soki alingi menzambe ba defiaka ete nzambe ba defiaka ete ndenge molimo so tambwisa biso soki pe alingi akoki pe kobima na ye po to komona signe moko parce que déjà na moni déjà présence na ye pe na sentir vibration na kati nsika o pe na sentir na sa sungai moko te yo moko bane mona ba signe biloko so ko ya poupe eza vibration to za na visitation donc zo moment oyo moment moko ya bénédiction pe koti na kati ndako na yo to na kati ya musala na yo tango yambi musali oyo azolobela panafricanisme yo comme za africain eza likabo oyo koti vibration ekokota na ba forme belé papa Simon Kimbangu ako manifester aomoni yete mais papa cameraman akomi koloba okoke na ndako omoni visitation donc eza na façon na ebele nzambe ba defiaka ete papa Simon Kimbangu azana biso awa nzambe azana biso awa nyonso to Simon Kimbangu azali envoyé ya nzambe ndenge Yesu Kristo azali envoyé ya nzambe to bibongoti bango nyonso bazali bamvuluzi chaque nzambe apesaki chaque nation chaque poso apesaki mobikisi na yango biso mobikisi na biso ezali tata Simon Kimbangu bamindele mobikisi na bango ezali Jésus Christ bato musu bazana ba Buddha na bango ba musu bazana ba Mahomet na bango mais biso mutu foto zala nango fier ezali Simon Kimbangu ye wana nde nzambe na biso nde ye wana mobikisi na biso yende mutu oyo tokoki ko tiela elikia na makambo na biso nyonso oyo to salaka donc ezali papa Simon Kimbangu donc papa Vincent bako sayote tango salaka prière to bana na yo na yebiki bino boza mingi bato ba français lagisa ye chiluba lagisa bana no monoko mboka lagisa bango pe papa Simon Kimbangu et que ça la bénéfique pour na yo pour na venir à banana. Voilà, merci beaucoup. Ngaza présentateur émission na yo la sa foi na ngawate. Je dis juste bandeko ba rolanda ba découvrir yo, mutana muta tirer conclusion na ye. Muta esengeli ya sala nini pa ko mangunza. Mutu esengeli ya sala loko. Pour plutôt pour vivre une manifestation ya kimunza. Kafuti kala kaka muna lukui kulo. Batu mususu pe bakoma bangunza bazaki na tembe ya makasi. Nzambe a confondre bango bakoma bangunza. Mutu mususu pe abandi ko senga oto benga ka kinyongi. Kinyongi c'est-à-dire ko lela mawa ya nzambe e manifester na problème bazoleka nango. Kingunze saka ka tefu banda ko bikola. Kingunze saka ka tefu banda ko salisa batu ndenge ngana salisa batu na maladi. Non. Kingunze sana no état d'esprit na yo ezonga na bokoko na yo lokola papa Mobutu alobaki recours à l'authenticité. Donc kozonga tena l'authenticité ngelo bateke tola tamatiti ngai na yo tolati bakazaka oyo mondele asali ngana yo tolati ba montre mais esprit na yo ezala vraiment oyebake outa wapi oza nani bakoko no babika kindenge nini bakoko no balia kindenge nini basambela kindenge nini parce que chaque cas ya prière koko azaki na poso mandaki kotala soki muto asobela koko ayebi kotala est to l'ouest na air ni na kobonde soki kaya kufa koko ayebaki koma kosambela nyonso wana eza ba enseignement oyo topesaka lelo monde entier totambolaka topesaka ba conférence mpona ba enseignement mais awa eza TV eza na ngonga nango
peut-être na ba émission musu to programmer na aide ya bandeko basunga biso partout dans le monde entier to koyeba ko sala ba programme pona ko édifier siko yo na to benga o ministère na yo ki ngunza na côté na yo musala ni nozo sala o ezo ko sunga bandeko ba otala biso o ko apporter comme apport comme solution nzamba ko utiliser eloko liboso nano o ezali nano nazo sala ezali enseignement parce que okoki ko sala ba miracle okoki ko bikisa mutu abiki ne lobi azongi na Yesu na buzoba lelo mutu moko akendaki ko coucher na femme na mwasi ba femme mare azui eloko babenga campagne to azui faiblesse sexuelle aye pa na biso atubeli masumu to moni yango to salisi atelemi mais ceux qui ont enseigné te lobi akosala nini akozonga ne susu na masumu eloko liboso ezalaka na enseignement on a ça basé on a état musakanga monde entier parce que bakoko oyo bapesinga musala o papa Vincent depuis 20 ans bango bayebisinga dia qui est loi ka kuna beto to loi ka ko c'est-à-dire na koma bisika bango ba koma kite donc on a limité koko na ngata zaki na mwa moto mais nga peut-être moni na ina naza mwa kimbambala na nga na ye bakoko bayebisi biso wenda sadisa makanda ezindinga sa zonsono donc na salisa mokili mobimba même mundela sana problème maladie na kusunga ye Beba lobi mona kisalu yoyo kulendi fukila mona kifuki kianganiko. C'est-à-dire na musala o na kokomisa ngo commerce te. Tona banda ko tirer batu mbongo na motoki ya batu wana bakoko bapekisi. Donc c'est-à-dire liboso na sana na enseignement ya mibale ezali baka oyo ekomela biso na vie sociale. Eza baka ya maladie mais maladie nini? Ba maladie kaka spirituelle. Ngai pe na melaka kwinini bana nanga pe basoka doliprane. Mais ka oyo ndeko amoni ki atamboli na hôpital azu solution te. Ozana malaria kende na hôpital ça examen mais là kinini mais là liter okozana yo guérison. Ozana appendicite kende basa la opération. Ozana miomi ope wako opérer bake ba opérer biso to ko accompagner okaka na prière. Mais kao ezali ndeko yo botakati. Batali ba trompe no normal ozana mikili apoto partout ozali na mboka awa. Ozozo bana te. To osala masumo osala ikobo to osala eloko benga ka avortement ba kata yo ba trompe. Moyo so susemi ezalité mais na nzambe impossible ezalité osana première puissance sexuelle osa awana mboka vina yo pasi malchance na pukila poto ozwaka mikanda te mwasi akima yo mobali akima yo osana pusa ozongisa bolingo na yo na ndenge oyo ya bokoko na biso bana awa baso yo kwate bazomela babombe okomona papa sa mutu malamu me bana baso se comporter mal okomona na poto bana baso kota ba prison baso kuma kosala ba arme Benga biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 numéro na biso yango na WhatsApp ko benga biso kaka na baka o eza spirituel mais baka o ezali ko kende na hôpital na hôpital o bengi biso peka na numéro na biso to ko accompagner kaka na ba prière parce que maladie mususu déjà lokola leloyo même bakoko eza certifié kisi o eleki kinini na malaria ezate même na bokoko oromona kaka to saila Congo bololo mais Congo bololo so moni ba décomposition nango chimique yango ekopesa kinini donc esaka kandenge moko comme eso biki sabato tina nini to peso so banzete musu to ko yebisa o mela liter mais biso to ko bonde la pona yo osana problème ya cycle musu za cycle musu za pe kindokite mais omona okena église mo ba ko yebiso ka kindoki bote ezapi makambo ezalaka héréditaire to ba hormone ya biso ya makila musu pesa ozoli ya bien te ils ont provoqué ba cycle ba stress to ça lango na ba problème to ça lango ils ont provoqué ba tension to ko ça lango pe kaka na nzela ya prière pamba ekimi nango so ki to moni ke foka au kende hôpital au kende hôpital mais ba kanyo so za nango spirituel otamboli nzoto zo ka bien te nzoto zo sala pasi ozwaka mukanda te ba vota kayote ba noma kayote obengi biso na plus 243 81 54 51 313 donc les cas seulement qui est spirituel mais ce ko bino wa bozo tala magamu plus sur spirituel beaucoup ça peut prier à télé lopé ma guerre aux ana est PC la ramba la moko bosangani ka bino no so bangunza tout aux ana bango na Congo bosangani comme bino boyebi pena nzambo sengeli to sambela peut-être batu so bazana kati ya confusion mais bino boyebi pena ke faut ozonga na nzambe na biso parce que nzambo oyo bino boyebi wana ya bangunza bokosanga na bangunza tout te bokei pena bosali prière pour que mamba est la mbala moko papa Franck dans moment où tozana ngo merci pour la question na yo yango na linga kina leka wapo na yebaki na koza ba question moko fuma ya malamu ya professionnel pona mekape ko sala professionnel na ba réponse langa na webi so lelo yo ezana ensemble moko te ko sala ma guerre sila pasteur moko te bako sanga na ta azu drapeau mboka bandiko baluka na poto lukuta rito lubaka luvunu guerre ko sila te ngai na sana makasi te ya ko silisa guerre
to ba maître spirituel ba to bazwa ko yamba bazana makasi te nyonso za lokuta guerre auto za nango ezali guerre qui n'est pas spirituelle ezali guerre ezali physique biso to za batamolimo to bundaka bitumba o ezali spirituel de to lobaka milibo tumba molimo lokola mari de nuit femme de nuit eza butu eza spirituel yango nde biso to koki ko bundela ngo na ndenge ya prière mais tandis que guerre est biso to zui ba message ya bakoko oyo bakoko ba pesi biso lokola liboso ezali réforme ya armée na biso boni yo ministre so bengi sabana batu bakota na armée alors que ba soda o to so leka na nzela ana bakana biso eza awa basolala na bandako lokola ba carton lokola ba cage ba soda na biso depuis na ebité so yoka à part ba généraux ba bimaka retraite papa mo ya caporal abima retraite to ka kaza ancien combattant depuis azala na camp azala na camp faut que ça la réforme ya armée mboka mobimba batu bazo sala guerre mais bazo finga chef de l'état mais bazo bino mboka do ba soda na biso faut bazonga na recyclage ba sala réforme ya armée ba somba ba munitions ba motiver ba soda ba futa soda malamu wana ndete kozwa solution mais na boye prière moko te ko silisa guerre. Ok. Ensemble moko te ko silisa guerre. Toloba ki ete muto ba bengi na Bible ya obotanga la majorité ya boza ba chrétien. L'homme selon le cœur de Dieu c'est là qui David. Mais David avant bundana Goliath aleka ki na formation et recyclage. Et pas y wa personne batela ba pate. Balobi na Bible ki abanda ki ko dévorer même monoko ya lion, aso dévorer ba ours. C'était une formation. Na tango wana ba déconner nyoso bazaki na ville. Mais ya tikala ki na mboka. Mais tango ekoma ki bitumana David aza parmi muto akomi banzembo loyembo yembadi mingi na monde. Oto bengaka Pison asala ki banzembo David azana banzembo oyo kitisa ki mutema même ya roi Salomon. Mais tango bitumba yaki na Goliath, David atilisa ki formule spiritualité. David azalaki na nzambe mais azalaki na arme o babengaka lance pierre. Tango abeti Goliath ne Goliath akufa. Goliath akufa kite na nzela ya nzembo. Goliath akufa kite na nzela ya prière, mais Goliath akufa ki na nzela ya arme. Donc c'est-à-dire biso ba piste de solution ba koko ba pesi biso ya ngwana. Peto so mboka to zongisa na maboko ya Fumuki Mbango. Biso to zwi mboka to ke pesa na maboko ya Yesu. Depuis bo pesi mboka na maboko ya Yesu ça fait 4-5 ans. Bo zwi mboka bo pesi maître Jésus. Qu'est-ce qui a marché? Tokomi na pasi ya pasi kishasa nzele ezate tala apona kanga beba tutanga na tracteur nzele ezate na kishasa pasi ekomi makasi mais bopesa ki mboka na Jésus ba konze mboka bayoka biso bozwara mpe mboka bopesa biso pena bangunza tozwara mboka tozongisa na maboko Fumuki Mbango totala là pendant une année qu'est-ce qui se va passer na mboka na biso na tanga papa Mobutu alobaki recours à l'authenticité to futu kama na kinkulu zetu alobi tola taso ba costume te asali en bankos ba mama suki naturel lilo ba mama mo senga biso ba $1000 ba $700 pona kabelo mais ba mama bazalaki naturel na tango wana papa mboka biso tozaki bana ba papa na biso bazaki na souffrance biso to mona te pona koboko la bana est-ce que yebi ke yo futaka ba frère académique muso ba $1000 ba $1500 oyo peut-être mutazana mikila poto kokoka ngote pona nini mboka boteki na maboko ya bapaya kaka ba Rwanda te mais na religion nini parce que mambo nyuso bandaka na religion. Na era papa Mobutu asala ki ba barashi inga asali ba bibiloko makasi mais mboka ezaki na maboko bakoko na biso mais depuis to pesi mboka na mboka Yesu nini changer donc tozong sapena na mboka na maboko ya Fumuki Mbango en plus hymne national na biso ezali toujours na fitir nous bâtirons un peu donc ce qui bâtir première pierre place moko comme ezala na fitir ngana auto voyage to pesa ka mboka go ya go pass depuis papa ma José Makila tia première pierre na aéroport Njili ti lelo basala ka te bi pona nini parce que tout le monde est là, quand nous bâtirons. Donc, na fitir. Faut ezalake, on va construire. Hein? Tout ça, la lélo. Mais bien sûr, ça la fitir. Pour l'homme profond na mwanda. Oyebi na bibaya o bachake date ko banana date bo sila date bo oyebi date on esila. Ba inokilate. Pour tout ça yemba a fitir. Pe o mona ba papa, ba so yemba dressons nos fronts, longtemps courbé. Donc biso moto yebi ba front na biso za ngo dressete. Nzoka ne tosala mboka na biso photos à la tête haute ndeki tubano yemba la Zaïroise. Zaïrois dans la paix retrouvé peuple uni nous sommes Zaïrois. Peuple c'est là qui ini. Maman Nzusu Mbombo muluba mais gouverneur na ba Zaïre. En avant fier et paix. En avant fier et paix et dignité. En avant fier paix et dignité. Zaïrois congolais ça sous la fierté té. Na bamboka mususu kutu passeport congolais ça na poité. Les Rwanda ko sakane na biso te parce que to bomisi vibration na biso ma papa na biso vital azalaki
gouverneur pendant plus de temps na Kivu mais azalaki mu Congo unité nationale ezalaki hymne national wana ezalaki dans le mal ya Mobutu ou quoi hymne national wana ezalaki na vibration to comment ba pays musu bazoyemba hymne national Nzambi sambula donti yeto bazo senga Nzambe apango na mboka na bango to mona bandiko una bazo sala ba TGV ekoti po bazo tatola o ezali vibration makasi donc vibration faut changer en plus bazo samboka na 12 provinces 11 provinces plus Kinshasa 12 provinces comme 12 pays d'Israël parce que les vrais Israël les accords balongola koya se bachaka drapeau na biso bazongisa étoile moko mbotete foti lezima bazongisa mbotete wana ya drapeau na biso pe yango ba piste ya solution mais munu munangolo kiame kilindi lenda ko ngeye bakambo wana za tellement spirituel tellement makasi totika katango na tango na yango po bakoko balobi ludia lunwa luvanga malozole de diambo entangwani donc les kambo. Vous avez parlé de la musique tout à l'heure ici. Hier tu assistais qui na concert ya solidarité oyo il a été organisé par Elvis pour na zaki pour la récolte ya fond mbongo wana ba kozwa pour na osunga ba ne bazana est. Pensez-vous que réaction les années par rapport ya concert ya solidarité pour ba ne bazana est? Il faut préciser que ils avaient concert pour récolter mbongo pour osunga ba ne bazana est. Comment vous avez trouvé cette idée? Et ça côté musu ça bien côté musu pe na moni yango kaka bien te parce que bakisa la kuna loyembo to lobi mutu asala ba loyembo ya ba loyembo ti lelo batu batatu la keza David mais utilisé qui monté na guerre si les plans o ezali ke kolakisa la monde entier que Congo toza menacé bako za na nzela mais si comme bongo wana bako récolter ba province wana kuna eza occupé batu baza na guerre baza occupé non baza ba occupé na bapaya na ba Rwandais si comme bongo ngo bako tindira monana eko kele na fwani do bako collaborer na ba rebelle parce que batu baza occupé batu bandeko na biso baza na pasi baza occupé par les rebelles maintenant mbongo wana na sobituna bako pesa ngo papa Vincent yo papa Vincent fiko yebani kuna kinetiki la batu wana yo ko so risque wana non eloko photo sala to sunga l'état to chaba shikonzi na biso na prière to sunga chef de l'état azwa batu ya bwana conception wana ezali malamu mais ko zo mbongo ba fond ebele to yoka ba ko beta bale ba ko zo mbongo ba ko tinda o musicien moko la bi concert na stade des martyrs soki 30% to mona te place batindi la mbongo wango te bazali batinda bon yo ça professionnel côté wana na ko chela o tembete mais ngai boko na mona na zana ba preuve palpable te awe za télévision na za pe mutu oya molimo na kwa ko loba kaka makambo na yebi mais oyo babeti lobby wana eza malamu monde entier batali monde entier bayoki ki na Congo to ça menacé c'est bien bon mais congolais to sala kaka na kolela te soki ndako na kuluna so ko kota za ko yibaka yo papa zo agir te c'est que ça complice na ba kuluna parce que papa oyo to bandeko oyo ba moni ndako ko mi menacé ko sala ni okuluka ko tsike le pango te ba le pango so to mona ka ba che courant soki pe moyen za ozu ata ba sécurité au tien na lupango donc ba solution ba sali wana eza malamu c'est le plan ya ko pesa sango na monde entier que est eza na menacé na ko pesa exemple na Ukraine ba na guerre ko lega oya biso ba Ukrainien baza partout na Europe mais aucun jour ba beti concert ba Ukrainien guerre Ukraine na guerre est Goma ba c'est le plan ya ba destruction et ya biso côté le matin mais tout le monde na biso ba Ukrainien te ba beti concert na tango mususu to sala lango boye toza lokola misapi mibale eza na problème nzoto nyo seza ko bela to koki ko bina te photo sala na kinyongi photo sala na attitude eza lokola boso belisa papa na bino papa Vincent papa na wa sana salle d'urgence na mama yemo to na HG bino boko sala na esengo bogene sala banzembo boko sala na mawa boko sala na attitude mutu na bima abima na salle d'urgence biso pe moko eza na salle d'urgence pour ko bato ba yemba kana ba sala iloko te ba vanda bakopesa bana bango bana baoliate ba concert privé lokola héritier ko beta na drone de Paris abeta ça musala na ye OK Kofi ko beta abeta ça musala na ye faut ba sala misala na bango isa gani pe na bango l'état peut se charge de la guerre biso pe auto ko ko sunga to sungi mais ezala te concert mo beti pona guerre OK que pour s'il sa guerre pour s'il sa guerre toto sunga bato guerre non et l'état ba sunga ka mais ça peut peut-être manière mon père ya ko lancer peu message sur le plan international oui il y a mon tolobi que c'est le plan international les messages est passé mais c'est le plan ba fait na est kuna to kite ke nanga lelo nanga lala kite to aliete to nanga kibi po ba beta ke mettre Gibbs ayemba ke lobby
Mais si le plan international, c'est un cas qui panzani, oh, mutum super zaki, aïbaki mamba STT, aïbiango. Si le plan communicationnel, wanande sali, mais si le plan y a fait à guerre, ils en est le côté. Alors, ma campagne salami trop. Tout le monde a basta ba conseil à tout kufa pona Congo et salama trop et sala tellement il peut ça nango solution te biso to lembi ba piste de solution yangona to pesa qui va tout à l'heure. Revenons un peu sur le sujet d'actualité tout le monde prophète Néhémie. C'est pas un pasteur au prophète Naboussan Mouké, mais Moussa Lanzambe Néhémie, c'est qu'Atenda, propos à tenir pour l'artiste amené Namboura Nabiso. C'est vrai qu'il n'a pas cité les noms, mais nous tous on a compris de qui il s'agit. Message envers cet artiste. Oui, c'est un message. Parce que le a télé, mais la Bible est trop. La Bible, on l'a là, c'est même Takoma. Bible, on a un copie, on a pasteur, on lire Batumbo, on a c'est dit. Il y a prophète Néhémie à la télévision. J'ai suivi une vidéo. Un musicien congolais, il a tant blasphémé Dieu dans ce pays. Il a tant blasphémé les serviteurs de Dieu. Quand je l'ai écouté, automatiquement le Saint-Esprit m'a parlé sur lui. Il était dans une émission, on lui posait des questions. Et après, il dit, même vos Bibles là, est-ce que c'est Dieu qui l'a écrit? Il pose aux journalistes, est-ce que vos Bibles là, est-ce que c'est Dieu qui l'a écrit? Quand il dit ça, le Saint-Esprit me dit, j'ai détruit la vie de cet homme. Il a tant joué avec mon nom. Maintenant, j'ai mis fin. Il va souffrir avant de mourir. Au moins qu'il se répand. C'est un grand monsieur dans ce pays. Si vous écoutez ses propos, vous sentez qu'il y a l'incarnation de Satan qui parle à lui. Mais Dieu lui montrera que c'est lui qui détient les souffles de tout être humain. Parce que la parole ici peut frapper à n'importe qui et peut faire pleurer n'importe qui. Et même celui que vous considérez le plus incrédule, le plus autoritaire, qu'il a un visage fermé au-devant de tout le monde pour manifester son autorité charnelle. Mais devant cette parole, ça incline tout le monde. Et tu vas te demander à quelle heure que mes larmes ont commencé à couler. Parce que cette parole cache l'esprit de Dieu. Oui, déjà, na kati ya cher, biso toyebi église, eza place ya paix. Soki ndeko Kofi Olomide alobaki to afingaki ye akoya kosala ko lokaye te likolo ya cher. Na cher biso toyebaka basengaka mawa ya Nzambe, la grâce de Dieu. Mais soko moni muto ayi koloka muto likolo ya cher, aza muto ya Nzambe ya solo te. En plus makambo papa kuna biso Kofi Olomide alobi eza makambo ya solo. Kofi alobi ke Bible eza Nzambe te to Yesu te muto akomango. Eza ba pharisien ba faisala muto basala yango. Pe ba pasteur ba komisi Bible lokola copie na bango, il a raison. Tous on a combien de 1000 pasteurs dans le monde na kati ya pays oyo. Il y a kaka courage wana pourquoi. Kofi Emoko azape fidèle catholique, asa chrétien. Donc azape na ba pasteur. Azana paroisse ni akindaka pona ni kolo paroisse ya Kofi alobite asali sortie médiatique te. Donc pona biso ba ngunza to pesi force na ndeko na biso Kofi Olomide, continuer toujours ko sensibiliser ba africain, ba yeba ba livre wana, ba yela ki koko na yo papa Vincent, ba yela ki koko no ya ngona nzela ya fimbo. Ba kata ba koko bakboko po ba ndima Bible. Tant Kofi so sensibiliser na po ya Kofi, biso eko sepelisa biso. Munoko na ngai to maloba na ngai na ya Kofi aleki ngai na sur le plan ya koyebana. Tant Kofi akoloba batu ba yoka sango wana ekosala biso malamu po juste so bunda bambula na mbula pona problème wana. Donc maloba nyonso wana lobi koloka nyonso wana lobi ekozwa Kofi te nil et sans effet pe so songela ye moko. Oh. Faut le cas a dénoncer asenga bolimbisi. Asenga Kofi bolimbisi pe biso ba africain nyonso pe biso ba ngunza nyonso bolimbisi. Donc bino ba ngunza boza sima na ye. Tozana sima ya Kofi. Bozo sala pe ba Kofi retour à l'esprit. Retour à l'esprit. Pe Kofi to cheye déjà na se yankaku. Zé yankaku. Tu dis déjà tata Kofi Olomide muti yankaku to bombi ye. Pe to kopesa ye soutien pe po na biso na concert na ya 19 na hippodrome. Biso bangunza to koti makamba ngo parce que ye azana faute te. Papa omoni bandeko na biso mingi bazalaka ba héritier bazalaka na mwa ba zèle wana zèle ya héritier. Ye moko papa na ye atika église na kombo muso a changer kombo. Ezalo ko la papa atika bino ndako yo mwana otiko changer certificat d'enregistrement. Parce que papa na ye nema sikatenda atika la ko sala conflit na muto te. Papa nema tito kufi to zaki bana mike to yoka ye na problème te. Papa sikatenda. Papa sikatenda. Mais ye alongoli kombo die de nema ache kombo die pardon die de sikatenda aye achenzo kombo na ye die de nema papa.
Na Bible ba chrétien ba sambela ka depuis ba belela Dieu de Isaac, Dieu d'Abraham, ba tikala ko changer té au Dieu de David, au Dieu de Paul. Marqué Paul mutayaki na église catholique. Balba ka Dieu d'Abraham. Selon la Bible, c'est le père de la croyance, père de la foi. Père de la foi ba changer ka yete. So comme ni mutu na sima papa na bango changer kombo yeba ki akena nzela musu. Bref, papa Vincent ban batunyo so mona ka bazaka ba successeur to ba héritier. Bazalaka na mwa bakizele na bango ki héritier. Yo toyebaka papa Vincent moko na yebite mais biso no toyebi de loin toyokaka Vincent Chiluzi moko azali. Kofi toyebaki papa na yete so toyebaki papa na po Kofi azalaki akomaki Kofi. Mais batu mususu omoni nyonso babima na sima ba papa na bango bazalaka na bazali mingi. Donc biso pe tozana problème na ndeko na biso ne mate, tozana problème personnel na yete mais tozana problème na yekaka na esika azoloka ndeko Kofi o azana nzela. Faut arrêter asenga bolimbisi ayeba ko soigner. Sinon ni komele. Ngai nazali mutu pamba. Nazana makasi te ngena ingolo ko ngena ilendo ko. Nzambe mutu abetaka bato. Nzambe mutu ayebi ko sala vengeance ya solo. Nzambe ayebi ko komisa mutu ko yeba ko tia mutu na esika na ye. Oyo azali mutu ya solo, oyo mutu alokuta. Ngai na kolo batea na ke eloko yenge ya prémédité ko fike eloko ko komela ko finga pe na ya yepe ko komela non. Biso to yeko longola maloba na ye likolo ya Kofi. Eloko ko komela Kofi te mais ye asenga kaka pardon. Soka seki pardon te ye na Nzambe na ye. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Nangana a un point de vue na yo mais sinon Nangana tout na question mo boye za rappelle-moi to beta peu ma solo trop vraiment Kodia zarani. Kodia ezali merci pour la question. Kodia ezali catalyseur o ya boko na biso dans français hein. Le gola mona ba mindele basana ba talisman. Basana ba chapelet. Bazana ba tasubir, bazana ba médaille, biso siko to sana Kodia. Ezarani en fait, Kodia na ba forme na Musuni, eza mbuma, eza kopo, eza Kodia na ba forme na physique eza ebele. Kodia ko sala bankos, Kodia musu ezali chapeau, Kodia musu ezali nzungu, Kodia musu ezali kinzu, ebi kinzu. Donc eloko, nzungu ya basali na argile. Kodia musu ezala caracas ya mbembe. Kodia musu ezali mbongo ya kala ya libende. Kodia musu ezali mbeli to babengaka mbele ki alolendo. Kodia do ezala ba forme physique ebele to ko sisa awa te ça dépend ya famille na clan. Donc ba kodia ezala ba forme physique ebele. Même la Bible on botanga katanga bana ni bazui arche de l'alliance bakena ngona mbongo na bango esaleni ebandi ko boma bato parce que ezalaki kodia ya bato. Mais tango bazongi siango moyebe masu bato ezate. Donc kodia ezali eloko malamu oyo ba koko na biso basalelaki. Ba koko na biso basalelaki on na pêche, na élevage, na commerce na nyonso na bango. Donc à cause de l'iloko ne wana code ya kena bilanga lobi beno bankuluzame kuzideva beno solele unu to sala donc récolte kiambote assembler likolo eloko wana okomona pe production et ebele tombi se kangami ebele to ba commerce la bango zo avancer par rapport ya iloko wana sacré. Il y a un esprit qui est derrière ça. Il y a un esprit qui est derrière ça. Esprit diabolique. Non, pas diabolique, nzambe pour tout lendo. Ba koko na yo ba yeba ki nzambe avant mondela ya na Bible. Pour les gars au sambelika nzamba ngote oloko sim ozo iloko moko symbole. Nzambe yemo ko yebo sambe o biso totanga la Bible depuis que abi okozwa jamais représentation moko pona ko zelo moko pour représenter. Est-ce que yeba ka Jésus yo utiliser ba biloko yebi que Jésus wana kaka Moïse est-ce que yebi Moïse na yebi te Jésus wana na ko peso wana ba cinéma musuto sai parenthèse est-ce que yebi que Moïse nzamba pesa ke pe nkodi ya wizala ki nzete baton pona ni nzamba yebisa ke te sambela kaka mai ko panzala me fa beta mai nzete po mai panzala. Pona ni nzambe ayebisaki Moïse betana no na libanga nzete po mayebiba pona ka kosambela kambala moko te ye mutu abandaki kokuta na nzambe. Pona ni Moïse tango bayebisi ke kufa e yate na bana Israël kata meme cha makina na leton asala ki ba cérémonie wana soki ekomi yo basala o cérémonie ndenge wana omoni yango kindoki to mabe no ndeko na ngai boye bakama kambo o botanga ka Bible botala boko comprendre bakoko na biso bazalaki bandoki te soki bazalaki na bakindoki bazalaki na kindoki ya malamu nkodia eza eloko mabe mais kasi nkodia kosomba ngo na mbongo te eza eloko mabe eza eloko malamu mais mabe na yango ezali kosomba ngo na mbongo te kobenga ngai te po osomba nkodia to mutu atekela nkodia te. Soki osombi kodia ya clan na yote ya famille na yote esike memaka na kufa pe passe. Siko mutu akosa nini pas en kodia nga so ba somba ngo te aozo nkodia ngo. Mutu po azo kodia to ayoka na tango akala papa Vincent batu bakufa na boazi oto benga ka lepre batu musu bakufa na tuberculose eboma batu koleka corona ba famille ebele ba pesa bango kodia na bango ya famille te ba papa na bakufa
bayoka baza na code na famille mais bango bazo souffrir okobenga biso na plus 243 81 54 51 313 beto to fiti fingu na tete mona kipeve to azaya fu mona kanda diaku mona lovila diaku fo le nenkodia c'est-à-dire to kosala na consultation spirituelle to yeba na famille na yo na clan na bino soki bozana kodia so to moni code na famille ezana ndeko X to biso ndeko Y moye biso to pesa on code ekozala te po code na bino ezana déjà ndeko Y mais okosomba ngona mbongo te kobenga biso kaka biso to kopesa yo partout ozana monde entier to kopesa on code na bino bozana code ya batiki na bino na papa na bino o esala ka production te benga biso bozana chambre oyo papa kufa me batu balobaka na kati bobanga ka kokota bobanga ko fukula benga biso bozana coffre fort to livre o boko kotanga te to eloko mutu ya to ndeko na bino bunga o boyeba ka place za te bobenga biso na plus 243 81 54 51 313 donc code ezelo ko malamu lelo ko mona bandeko na biso banande ba check code la bango na l'évidence OK na commerce mona na kati ya magasin batuka ya mikuse bazoteka mais muta mulaya saka sécurité asa libanda po esa iloko ya famille bazo salela ngona ndenge ya famille code saka ka pona ba Kongo te code sa pona Afrique mobimba pona race noire mobimba tozana code ya ba pasteur bakosa ote abe akosa ote code ya isa miloko malamu kasi kosomba code ya na mbongo te to batekela yo code ya famille ya bato te me benga ozwa kaka code ya oyo ya bino yo ndeko oluka code na bino ya famille oyoka ndo kwa sana code ya mama na bino akufa tangi na code ya boyeba isika keite ogazo epesa mi bino obengi ngai na za garçon mona yebi na ngana tout na point de vue na yo en direct émission ye mama bango akufa yim tangi na code ya sikoyo famille ya mama na ye bazo mama la bazo bundisa bazo mo wele la kodia normalement moi no phase wa kodia et comme soka bimika na lupanga zo anda fa bela liboma donc so bimika na lupanga fa bela liboma poison na ndako da ko bimate si dit à quoi oui ba yende falazo wa kodia mais famille ya mama ba telemeli mais so ya tiki na yo mais soka bimika lupanga na bango fa bela liboma non il y a déjà ça dans tilulu ya kodia wana Code côté déjà en conflit. À comment on est le côté mais on a la quand on a tiba reçoit terrain d'attente. Code lingaka makele lete elingaka mamba ko swana sonate. Ke bana mama leki balobi papa na bino no ya na bino 25 bomona ka ya sala ka ba émission na ka sasala ke loko papa de fait papa na biso tika. Bana mama kulutu na yo bakomi ko luka babumbisa yo. Biso pe photo zongo na biso pe to renier. Wana ndi komi conflit en code et sala ka ndengwana. Code linga kaka tango yo zwi yango eza servitude ozo sunga libota ozo sunga bato nyonso mais soki ekomi ya kowela na eluka kandengo na te ba famille bele biso to ke partout to tamboli to ke ko pesa ba kimia na ba famille to meme malemba lemba to libisali ba cérémonie pona ko pesa kimia est-ce que yende ko wana code ya wana ezalaki destiné na ye parce que soki code ya wana pesa ki destiné na ye akobela liboma te pourquoi mutu oyo azalaka na elembo to oyo azali successeur ya code ya azalaka déjà na protection. Est-ce que ye awela ngote to mama na ye de fait mama na ye a devia ka ngote na vrai leader to moyi na bible solo ya bana mibale bazowela ba pambola bango moko akosi atie ba poire est-ce que li solo na te ya salaki est-ce que mama wana ayeba ki vérité ke mwana na ite fois zala na ngoto bana bandeko na ye parce que soki ezalaki ye bakoko balobaki ke mwana wana kozala na nsilulu to mwana wana kozwa nkodi ya wana ekoki kosala eloko moko te. Donc ba conflit en code yande ezalaka mabe na kati ya ba famille to ko wela en tout cas wana esalaka ndenge wana mais code ya soki ozui yango to za partout ozui code la bino ya famille ezo sala le ba commerce na yo ezo bimisela bongo ozo evre na ba domaine nyonso za nango ezalaka kaka na secret moko ko sunga famille ko sunga libota et biso ndenge na lobaki liboso ke to ti sadi la mona kisi kya mundele ko to ti sadi la mona kimenga ko mona ntie mungu ay masa bankulu ba sadi la ebeto bana yao to ti sadi la donc biso pe ngana sala ka musala senga kama kilate misala nyonso na sala ka spiritualité ezalaka kaka nzete mai mafuta to losambo mais makambo nyonso talisbe de santo ba sacrifice humain na kota kate pe na sala kate donc yango to zo ba bandeko yonde ko zana posa ya code ya bakao papa Vincent ko soulever eza bakao to salisi to moni yango pe déjà donc na ka oyo peut-être ezali yete azalaki destiné soit maman na ye muta yeba ki fo muta pesa mais ya tali avantage côté mona na APC za baka o isale makami mais code ezai loko malamu code ezai loko mabete yo mutu oluka kan code na bina famille partout dans le monde entier ezali na famille o code ezali na ezo telengana ngo ezonga na ngona gloire spirituelle po papa alinga kia kufa o mona raba ebeme muso za papa de tazaki na posa loba atalinga lobi to akufa ibrisque akufi brisque atuta ko lobate pour ni azumona bana o déjà bakomi ko kende ba église de réveil
so na yebisi bango toza na code bako kantaka na sandokia na lingi na tika bana na ngate na suspense na kele na ngaka ale code ya ndenge wana ezalaka omona ba famille musu mutakufi bayeko wela buka lopango te babiko oto sokota na chambre to so eloko na biso omona matanga ndenge wala papa tiki bomengwe bele bayisi bana o bambongo bandako ba compte ya bino biso to sokota na chambre to so eloko na biso oh na moi super eloko nini boko so ya bino mais papa tanga okota na chambre bakoko wana to ba famille wana basuka eloko na bango ba bibi na bango bake ba yebisi pe bana wana biloko nyonso eza ya bino biso to so kika eloko na biso pe bana na mwasi bakomi ko banga okota na chambre balo bake papa zaki na eloko ni do c'est-à-dire papa wana azalaki na kodia oyo famille na yeba yebaki ozomona ndenge lekaka donc kodia eza eloko malamu kodia eza eloko mabete yonde koza partout na monde entier oza wana mboka oyoka lisolo ya kode na bino to lukaka ozo kode na bino otambola ozo yango te benga biso bobanga kokota chambre papa kufa mama kufa batu balobaka na chambre wana bozana ba coffre fort ko fungola te ko hésiter te benga biso na plus 243 81 siko likamba ba porte-monnaie magique bino vous rappelez pour vous avez pour ça bleu wana non papa fait ça mamba porte-monnaie magique eza makambo mabe porte-monnaie magique eza bokoko na yote eza bokoko na ngai te eza bokoko ya ndeko yo sotala biso te na bokoko na biso ezali interdit parce que porte-monnaie magique yango moni ba jeune ebele lelo bazobela maboma bazolia ba nie ba jeune ebele po asa la satisfait faut abele la milima na ye faut akoma Balthazar faut ça la ba partout et ça ba pratique ba porte-monnaie magique au mona jeune mususu soit na musala ne asala ka ozotala vraiment revenu na ba o azo posséder na ba revenu na ye ni te so pesa te mais au mona ke na ba scandale ba partout ouais ba soupçonner ka kaka soit azal PD soit tant ba soupçonner wana ke ba ke ezapele moi elo mona se wana parce que ba ke so ba porte-monnaie magique ba porte-monnaie magique yango pesa mbongo moko zui lelo fosi la lelo ba ko banda bangi ba ko banda shisha ba ko banda champagne ba so mimi tuka bilamba mbongo sa nini polo bisu se ko ya porte-monnaie magique eza loko mabe yo ndeko so tala ngai koko na yo asalela ki porte-monnaie magique te mais ba koko na biso basalela ki nkuto azowa kakondo ngale kwako nkuto azowa kaskondo ngale kwako to saki ya muteliboma esanga ka eloko te okomona papa moko azaka na njil ateka kaka tumba kwa zolo mais azana 7 parcelles atinda bana nyonso na poto na mboka tumbako papa oyo ndenge nini na mboka tumbako fois so ba 7 parcelles bana na poto ba papa tika commerce wana biso ya to simbongo papa habité yo change ki ozana Londres yo fo zonga awa na njili oya koteka oya ko remplacer na mesa ya tumbako oh papa na ndenge nini mais yo fo ya koteka tumbako ponga na zana te ya koteka tumbako te donc papa wana azalaki na nkuta zo wa kakondo ngale kwako c'est-à-dire saki ya mutaliboma ezanga keloko te to mama moko ateka kaka mapa mais azana bana tangisi bana ba classe ya malamu donc mbongo ezoko botana na kati ya kuta zo wa kakondo ngale kwako mundele tango ayibi mayele wana pa bakoko na biso ayebisi bango ke bokubwaka biloko na bino na kisantu na mai babengaka inkisi ngelo ba awa babwaka ki ba awa kisi do mai ya kisantu wana babwaka ki biloko wana mais basali bango je bazui oya ya biso ya valeur babombi bachina ba mise yo tambola na mikila poto oya ba lukuta babwaki na mai wana do na inkisi biloko foma eza wana te ale bazui kutozo wakakonda kale kwa ba ke komisa ngo porte-monnaie du bonheur pour batu musu bazana ba porte-monnaie du bonheur donc porte-monnaie du bonheur wana ezo sungaye na misala na ye ezo pesa ye mbongo chaque mois chaque trimestre depuis amataka kaka stabilité en stabilité pour assurer porte-monnaie du bonheur nde yango wana nde bokoko na biso porte-monnaie du bonheur to kutozo wa kakondo ngale kwa mais tandis que porte-monnaie magique to oya mindele wana ezo komisa batu ba PD ezo lisa batu ba nie wana ezali ko mabe biso to yaka a komba enseignant yo ndeko na nga jeune ozali lokola ngai musala ezali nango sambela benga biso to ko sambela mais soki ozana posa ya ba pratique wana ko so ba pratique wana te ko sali la porte-monnaie magique te mais luka nkuto azo waka kondo ngale kwako foti sosa nkuto azo waka kondo ngale kwako ngepangi watambula nzaya mvimba muna bene vata voyene tatu kiabaka nkuto azo waka kondo ngale kwako bokila muna plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 sikoyo bambongo yo zwaka wana na makambo to sala wana osala na oni bambongo to zwaka déjà na sa père de famille liboso nano sinon na bina sala saka nano bato na kosi na sa père de la famille na sa na bana eza nano pona ko so ya famille na ngai
wana ezalaka na primordial même yo pe so batunyo mbongo zaka na ba chaîne o sala kana nini na banzi ko bana no premier soin ezana bana na yo ndeko yebo yo bakolo bake azawa akeluka madeso ya bana poso luka madeso ya bana ndeko wana te donc mutu oso ay pasteur ngambo na zwaka na sala kana pour lingomba za likuta liboso ezali soin ya famille ya mibale oyo to sali ba orphelinat na sepela pour déjà l'équipe na ba chaîne orphelinat les a bien ba orphelinat les a bien les autres là plus de 80 enfants bebi na kulungo to zana ba frontière bana babunga ka mingi na ba niveau rural muna mwana musauta angola na makolo bakanga ye kuna ndoki mebiso to zui mwana wana ba image koleka bandeko ba komona pe na ko sambela pe bandeko na biso ba partenaire awa papa Vincent na kiti ku ilote bandeko nyonso na mikila poto bozali te awa na mboka donc ekuluka ba moyen pour ko déplacer papa Vincent yepé lokola baninga musu ba kitaki déjà ba moni yepé amona tozana 80 sièges au to sali ya orphelinat to sali ba place ba tubayaka na bakaya maladie musu ezali fo oya na mboka ofanda wana na landela ona prière nini tozotonga biloko wana to sali ba appartement oyo ezali ba œuvre sociaux to sali école mais école tozana ngo kaka to bandi na première primaire pour na ba niveau mboka ko tcha vraiment ba maternelle bana nyonso ya maternelle to salika maternelle moko neti to benga cycle commun donc bana nyonso de 0 à 3 ans ou 4 à 5 ans bazwaka cours moko po to zana na ba moyen te to tche maternelle to tche première primaire to zana desa premier A na B deuxième A et B troisième et to suki na 4e soki nzamba pesi ba moyen po foko futa ba enseignant foko futa batu nde to ko bana ko mata malembe pe to za déjà na projet na biso ya kirage d'eau o tozo sala izini ya bayi ko lakisa bato mai pe ba projet ezali ya ko lakisa bana ba menuiserie pe ko sala na kati ya bamboka na biso ko bana baye ko la agronomie baye ko la élevage baye ko la kolona yango ba cours oyo eza ba projet na to réaliser te mais na mandambo déjà to zui to poussane déjà na ba projet oyo ezali ke papa Vincent soko ye na kati ya poste 18 oza na place okolala oza okolia bien oza na sani ya bien okolia même aussi oza na mboka yango déjà to sali na ba yo base eza na kulungongo na poste 18 na Topololo na village Topololo la kwa Topololo nyonso wana ezali mabele na ngai esika wapi siège na biso ezali donc to salaka na mo moke to zui mais soto lobi to bandaka na ko sala wana to kosi to bandaka pona famille pona biso mais pona population les autres to na 80 enfants 80 enfants pour balia lelo au moins ça qui moko ya loso par jour ou plus masango et ça la 4 jours pour passer la système ya ko balusana no potopoto pour na fofo manioko za ebele to tche manioko to tche madesu bana balia donc bana bazoko lia bana bazako tanga misusu bazoyi ko la misala eza malembe na musala o na mtozozwa tozako sala yango tozobenga pe na ndeko yo ozana posa ya kosunga biso ezalaka volontaire obengi biso kaka na numéro na biso plus 243 81 54 51 313 osungi biso en tout cas tokozanga te kotika ona ba prière na biso okozala toujours na ba prière na biso olingi pe comme partenaire obengi biso pe kana numéro mais otutisa mana mutema oye tokozamba wala bienvenue olingi pe travailler na biso en collaboration to lobi ke ngai awa nazana mikila poto nazala na 20 machines à coudre na cave na nga soki yo zala moyen ko sala fret te obengi biso ba partenaire musu bazali ba kotiela biso na masuwa e koya poto lakisa bandeko na biso baza ko tanga awa bandeko baza ko bika awa misala pe to zana projet ba informatique wana to zako bunana malembe po so luka foko chaba groupe ya makasi wana na yebike na aide de Dieu to ko sala ngo makasi na bino pe presse na yebike bo sunga biso nzamba ko sunga biso to ko sala yango. Voilà, merci beaucoup Ngunza. En tout cas, tu as dit qu'il y a qu'est-ce tu as dit il y a beaucoup de première. Je pense que si j'ai tellement bello dans la yoko kara parce que des fois na yoko on appelle si winner star de Golangai Kadima Mukendi le président Kadima à Dubaï en tout cas on appelle son mot sur hôtel émission parce que to solarié pas ça vraiment y croire na blog na bino na yoka yo mais je pense que pour la prochaine émission, on va sur ce poto mekapé sous solo là. De l'on a yoki kar. N'engaye yoka. Débat pour engager peut-être des débats, aux moins éclaircissement na sujet mo faut yoka na mutu. Et na olingana ya beaucoup une deuxième fois. Mais pour la lelo, je pense que bande rebelle balandio yo ba tirer pe ya bango
Matéa, Liloba, il y a Souka pour l'émission de Luzani, il peut tout cabana biso. Oui, Liloba Souka, nous tout d'abord, on a Pessibino, merci. Pour nous dire Maroya Biso, merci na chaîne Mobimba, merci na Yomoko DG à chaîne, merci na Degonanga Nyonso, la technique, na Pessibino, merci pour nous yamba message na biso eleka. Lilo yo makamba boko ko les gars na chaîne mususu et comment moi passe. Mais tu peux se rappeler Degonanga Biso, tonton Jaco, merci. Oh ya yamba kangai souvent. Il y a une croyance chrétienne, il est vraiment pasteur, mais à Osaka, l'univers TV, tout ça parmi porter tendard à l'univers TV, tout ce qui est Mokuna. Donc, la paix sera bateau, nous merci pour passer au Sumabiso, nous passer un message. Donc, message, c'est que les loyaux, ils allaient faire plus bolingo. Bakoko balobi était Mika Mamboa, l'équila Fakimosi, Vumbukila Fakimosi, tout ça dans la bolingo, tout l'anda ba principe, yo bakoko balaki pour la kimia, et ça dans la boka la biso, tout ça dans pays moussouté à part Congo. Donc, tout ça, la pona bakontia mboka, tout fingate, mais tout peut savoir maboko, tout peut savoir proposition na biso, oyo, ils appellent recommander na katia constitution mboka, que Congolais nyo sa koki ko peut sa proposition to likanisi na yo etali ko bonga mboka to peut savoir proposition. Bon, question on a ngana tout le linga esprit bisanga muto wa rolo ko po la muto maladi. Te wana négatif, ils a moi passe pose wanga. Na koki ko sala yango mais ça négatif, tout ce qui est négatif vraiment linga raté. Mais muto na soka yena bo la muto maladi na ko ndimbisa mutema na ye. A changer ne makanisi. Okay. Ils ont le gola mutu ayeko funda divorce. Divorce bake funda mobala ye futo boya na mosi na ngapo alambela kingate. To asoye bakolamba te to na senga kiye to sala fête ya boye. Juge akondima na ye dossier wana. Mais pas kata dossier ako aibi komba ko gérer bino pe akosongisa bino. Est-ce que mona iloko ndi wana? Si. Batu bake juge a tchaka bango na audience te. A gérer ka bango kanga na kata chambre na ye. Na cabinet ya juge. A gérer. A kosala moko to stratégie moko to soleli na bakoko to batu bakoma na ba chef coutumier pe bakoma na kati ya bakibina omona libala wana esali nini ezongi nango donc ngai pe mutu akosala na kanda bayibinga mbonga fona boma mutu na webi se te yo susi no eza nini o akufa te susi no fo ezala na zwa mbongo na kosalelo makambo par rapport au zwa mbongo na yo mutu wana kufa te mutu wana aya kosenga yo pardon omoni mutu apesi yo kanda eleka mutu ayebi yo matériel nyonso tu oyo Papa Vincent, tout ça mbeli, au fandika bonanda kwa ye moko koko. ODG limbisa na yibite moni menene so akingai, na ikana zongi sabiloko. Isoki yo lingo bana kobeta ye, même madame ko biso tetika ye. Donc iloko tokoki ko sala kaka yangwana. Donc nyo c'est négatif biso to sala raté, mais yo ndeko landi biso mambo maki PV mon enfatuluko, yo muto sana kaya maladie eso si la te, obota kate, ozana problème impuissance sexuelle, moi ça ki mango bala kimayo, ozana posa ya mukanda ba nomaka ote ba futa kaote, oluka kan kodi na bino ya famille, oluka ka porte-monnaie du bonheur ou to benga ka kuta so ka konda ka lekwa ko, benga biso na plus de 143 81 54 51 313. Ba question nyonso papa na biso bolandi nenga lobi, lelo ayoka ki biso mais bo tinda ba suggestion, bo tinda ba question na bino, oyoka kanzete bo esala ka bo to bana ya skona ba sujet, yokola to sala na ba chaîne musu partenaire, chaque mois to ko sala na makasi nzamba pesa biso makoki, awa peto fungola contrat, bandeko na biso bo tinda makoki pona ba contrat. Tout ça la paix à contrat à ta par mois tout ça on a 4 numéros chaque mois 4 numéros et bien que papa Vincent lingimbo mingi to iba ko sukula contrat et vous allez sengo po bande ko basa monde entier bazo moyen ko ezala édifier na misala o tout ça ko sala bika nzambe pungu tulendo kalubambu kila kalukeba bika nzambe pungu tulendo katala sisikiani e kalusa kumuna munakumbuza bakulu zetu tata Simoni Kimbangu bisimbi bantoto bisimbi bya maza totibieka makanda hizi nikazo zonsono yakala ni walongo kenina yenge mu makanda kieno nzola muna makanda kieno muna kumba nzambe apungu tulendo tulombele yenge ingeta matondo kabeno babonso yenge ebika penzambe apungu tulendo kalusaku muna nzambe apungu tulendo kalukeba kalubambu kila beno babonso no sheni oyo kolekana biso awa tonito yoka biloko asika ezala na komba nzambe oyo akilaki likolona se parce que boyambi moko ya msale na ye matondo. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs, c'était le Ngunza Munkulu Diakese en tout cas. Merci beaucoup Nabino Tubotali Biso, merci Nadaril Gilles Bazolando à Château Colonna technique et puis sinon tout le monde l'année prochainement. Bye. Mbotana biso bandeko ngai Dr Pichu Tondele
dans la pharmacie et la formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté de pharmacie, et puis dans sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans les œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya ba nzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère de la santé, c'est-à-dire ezali na ba autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et koki kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour un traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour quoi associer gel douche, pour un traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement ba cheveux abîmés ba cheveux haut et baby ba cheveux colorés ezali ko botisa suki noki et puis ezali ko retarder repousse ya ba cheveux blancs tous a na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo spécificité nango ezali ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimule, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, supo, na comprimé, où ils allons traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externe, ils allons régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allons kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop na comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allons traiter ba différentes formes il y a maladie, où il y a ploposo, ba mycose, où ils allons na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata et pas ya bana, na maladie musu ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allons traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleurs ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen, vous allez pommade tomolingo ya papa na biso tondele diazolo, vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, où vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, où vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila ou vous allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane docteur Maxon ou vous allez tisane na biso vous allez ko traiter ba myome ba fibrome kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer na diabétine ou vous allez kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser le poison à Kati Yamakila. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité.